Congo na le kiye mais na lobby na banduliste bangwana ba banduliste te Martin Fayulu aza président ya Facebook na le kiye aza président ya Facebook président quand même bon ya wapi aza président parti na quand même ya député moko botiko sakana kako président mobimba aza kubuka lokola na zone ya golf kizola na Kisenso soit des habits ils somme il y a bon ce qui coule na zo lukalar ayebi koza na matière yo ningo lota kabilo kwa cher so abi que non balongo lio chenette si mutona ke kopela ngape so balongo linga bilamba bangindi masaro tala batu yaza koyemba bato masolo alors yo zo kono yemba butu atekaka kwanga donc c'est différent donc bref héritier aza vraiment pole position na minute na génération na bango donc héritier oui pour comparer na faire etende ngozolo non na minute toloba héritier na mai nzoka nde ba tetaro ba bimaki wana ba koti bango bazaki na ba période bazaki 5 mon dieu famille mobimba basutuka ba komi na bazene mon dieu basangani na mobali te bayebaki te uti wapi babokolaka bana bayebaka te nde to na conservaka place na ngai ya musala pour le pona za zoro mabiala pour za zoro mabiala il faut na leka na tilo kole il faut na za ndenge nazali pour na leka na nzota manike c'est pe seconde na nini pour yo ndo craquer manike bon mutamta na ba choix na ye ne balobaka l'amour a des raisons que la raison ignore. Alors manike et pas nanga eloko esepelisaka ngai elobeli na ye ndenge na ye et puis na taille na ye le lèvre te taille na ye pour na facilité ya komema ye lokola ndenge bachaka mwasi soki bazokanga ba photo ya mariage. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso, ya Congo Sus Télévision. Moi, votre humble serviteur, maestro Eroka, nous les maîtres de la presse congolaise. Néna Loba toujours, na Congo Sus Télévision, vous a jamais décidé, vous a toujours à la page d'actualité, tous les autres dans le monde entier, musique, théâtre, sport, politique, odei, membre d'église, tout, vous avez un à Congo Suisse. Les autres, ils ont dit que vous avez une vidéo. Vous avez lever le news des stars vena biso Zoro Mabiala Zoro Mabiala na mona nga batu mais ve oza phénomène na mona nga batu mais ve na ko bengo ze lima na mona nga batu ve skizenga na ko boza sorcier par rapport à ba propose tenir ozo kata kilote na monoro no mamuzo bimisa donc tu es à l'aise obi toute vérité ça bon à dire donc oje ba français tokole gamba mo bongo te sana pesa mbote na patron na ngai mtasala chaîne ya kitoko boy Congo Sus Télévision bozomona maestro Eroka no je dis merci beaucoup à mon patron les boss John Sima ou mon patron na John Sima motema maman Micheline Misha koto maman Micheline na pesio ba merci belé ngozo batele la biso patron na biso John Sima ou je dis merci beaucoup à vous ma maman privée personnelle maman Micheline na role kamba mote sana pesa mbote na maman na ngayo apesa nga ba conseil presque chaque jour mère na nga Zulu TV Zulu mon grosso na peso ba mbote belé siko zali mère na mona commentaire na yo na mamba Zoro Mabiala donc na comprendre mère azo côté là eto neni na role ka bongo te sana pesa mbote na Lola Queen maman Brian Lola Queen maman ya Brian na robo sans jamais ko pesa mbote na grande sœur propre ya Lola Queen H de la merveille Benji là, je vous dis, le 14 février c'est mon anniversaire. Tout bolinga maestro Eroka, on a besoin de ataba message wa vidéo, mamsusu na lobate boa mikolo boebi. Na pesi mote na venanga Bram et Matimbo le temple. Venanga Bram. Olanda ba vidéo ya vena biso Zoro Mabiala lobi Kevin Panda za mwana na ye. Abi nena mona Kevin Panda nga bana nga babunga na kata. Aza net mwana ngai. Do yepena c'est mon fils. Papa, na télévision, na habité internet, ta boba les églises. Comment fait-il se permettre que ba notanga ba komba ba tupé na bandenge mo afo que Kevin Pandaza
mwana na yo otsuki wana te oketi na moto ko simba te vina biso Martin Fayulu on a za président oyo batebele balingaka bata parti na ye balingaka ye par rapport à musala zo sala Martin Fayulu obani ko insi on les insulte ponanga les insulte koloba makambo yo lobaki pona Martin Fayulu ba komona ba vidéo par rapport à makambo yo to loba awa et ça linga bien te na encourager te ya mona pesa nga maona pour ça ko seka comment fait-il se permettre ya ko critiquer ka batu na TV zo loba bien que yoza obsédé sexuel ah papa mona na habité mto za na poto sozo comprendre nini lobaki osuki wana te ozo baki oza double sim ça veut dire quoi oza PD obi oza double sim obimaka na basi obimaka pe na mibali na habité soki ndoke bomba na soute pona kala ki PD bat bando ke longo vraiment soni oza bilembo tanga ya tanga suka beza vraiment bilembo ya tanga suka motaleki na TV azo confirmer en clairement que ye aza PD nzambe amona yo papa zo mabiala nzambe amona vraiment yo tango zo finga ka batu tu à l'aise ozo critiquer batu seka na bandako oyebite nene ozo sala ba kolonzoto nene ozo sala ba fanatique na bango tu te permets au lobago legi Adolphe Noé mané TV Adolphe alego presque na tout pour nanga Adolphe aza plus beau que yo Adolphe de Mingezi tata aza plus beau boza la patient vraiment bon on tela bino na vidéo on a bolanda ngo e baneliti na suka alega na chaîne ya confrère nanga na pesu mote Mike Lokamba garçon swag na pesu mote suko zali Mike Lokamba mtayambaki Mike Lokamba moka seka lembi vina biso les nous aurons ma belle lobby yeso azokanga bagage pour yakin madame na poto kuna achela ke ba préservatif na kati pour yebike mobali nanga azaka obsédé sexuel papa zali un peu na respect olongo wana toko mutako komina ofinga batu yozo finga maniki ah oza mutema mabe senta wadol azala mwasi no bolongo la bazé mupa etali biso na nini tango zo balika mbozo fraction na télévision zo rendre compte à quoi so ba kanyo nde ba ko mabe o mete biso ba oyo ba mayeso seke to encourager na biso papi kakone nga beto makofi na ba panzi seke to encourager abetela ko nini biloba lobaka oyo ka sonité okesu na papi mboma o papi mo aleki yo kaka na mwa mulai muke na ndenga ba bord bo na ba bord presque ndenge moko ya yokuté ko leki na monambo est-ce que est ça normal na âge na yo je sais bien que beaucoup mi pressé bolanda ba vidéo yango ndo tshela bino yango je vous dis merci na bino tout bo s'abonner na Congo Sus Télévision en plus je vous dis encore merci na bino ba non bo s'abonner te bo s'abonner encore massivement sur notre chaîne Congo Sus Télévision ba j'aime na bino ça la bien ba commentaire et surtout pour na ba propose ma belle à tenir na télévision na besoin ba commentaire na bino bolanda ba vidéo oyo na sima na mona ba commentaire et kozala bien chaque Congo na lekiye mais na lobi na banduliste bangwana ba banduliste te Martin Fayulu aza président ya Facebook na lekiye aza président ya Facebook oh président oyo quand même bon ya wapi aza président ya parti na quand même ya député moko ah botiko sakana kako président mobimba za kubuka lokola mutasaka makala na madimba oh là là boss ko bengi président Facebook pourquoi mais parce que ya lo bakaza président ya mboko yo après ta serment na palais na ye OK et azata na garde corps moko te c'est ndenge monde to mona na ba défend Tshisekedi ki biloko yo ana parcelle na zone ya golf kizola na kisenso soit déshabillé ils somme ils ya bon so kikulu nazo lukala ayebi koza na matière yo ningo lotaka biloko ya chere so abike no balongoli yo chenette si muto na ke kopela ngape so balongoli nga bilamba bangindi wana okende kaka na ngibi na nga kaka so bela ko fabo wapi na kozipa voilà Cheni Nzembo la yemba chant ya Willy Moucheni composé chanté à moi-même mais naza chanteur te na kota na rang ya ba musicien prévanet pe na webiso ke naza chanteur oyo na leki Adolphe Dominguez na koyemba nazolo bangwa wana micro na yo oleki na koyemba awa nazolo bango ponga na kenda ka so tata lobi azalaki à l'époque au biso to yambaki na comme sur le message tata mobicha lobaki azalaka l'échec na kala mais là comment le meilleur comment les meilleurs les deux premières azana batune oyo ya leki koyemba lokola ba Pascal Poba lokola ba wazekwa mengati ngana leki ponga kenda ka likolo akokanga te oh do yo leki no tata
nga na Congo ni laisse ozo appuyer yango alobi bozo côté la lelo batu mingi ba artiste c'est parce que oyo bazoya pembe na bino pona ko futaka bino mbongo lelo tozomona ba visibilité ba héritier watanabe tozomona ba visibilité ya ba fali pour passer parce que lelo bazo luka bino ba faire bazo luka bino te nde bozo bimisa bango meilleur na ba page na bino. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Mike Lokamba, eza vérité. Oui. Si ko bino vérité comme le roi Munduki, zo sala ko boma bato. Tenez saza prophète. Ce qui a lobi yango. Nandimite ka senga ki faire mbongo faire aboyaki. Est-ce que yebi que vous allez est-ce que yebi que lelo batu ya faire ego la batu nyonso tu na ye moko faire ego la bazo sibir bozo za la penchant et sika moko ya ba artiste. Faire aza catcher soko lingo aza catcher. Oyebi to za na ba sport ebele na kelo na mukuse po na temps. Omoni box na catch. Eza sport non? Oui. Boxeur soki ba bundi Master nanga Yuri Kalenga soki a gagné to apoli na suka soki arbitre alobi ke moto a gagné basala ganini pour la réponse. Oui so basala ganini. Basala ganini. Omona Yuri Kalenga beti butu vraiment vimbisi mais moto no mona soki ba bi ke Yuri moto a gagné awaya ayambi Yuri babenga kango fair play. Catcher awa edingo abundi na moto bakati ke balobi edingo a gagné to moto na msusu a gagné na suka gagné bayambani babandi ko swaso suminu bitumba yebandi eza lokola faire rigola andi maga de fête. Andi maga de fête. Non, andi maga de fête. OK. Oh, ça se voit. Visibilité au héritier azana ngona minute oyo. Ngaza muluba tene bokansaka naza muyombe. OK. Mais naza congolais, naza ko soutenir jeune pour azo kende lango vraiment bien. Azo yemba bato yo bayebana lokola ba Rachel Futa Maboko Banque. Donc ya bolingo ya tête ndai. Voilà. Donc ozomona ke bato azoyemba basala bakombo azoyemba ba Willy Musheni azoyemba bato lokola ba Julia de Luxembourg na ba Popcorn azoyemba ba Florence Bando Emeneya Maître Zéphile azoyemba ba Maître Zéphile donc na Lausanne hein oui. Ah wana master nanga maître donc ozomona donc azoyemba bato moko ozomona o ba kombo e salama. Bongo bato musuba imba ba kombo bato salamate. Non. Ba docteur Jeff Njadi ba iba. Okoko yemba lokola pwela bindele ata yo moko. Awoyela biso nini awa makondo kaka makondo na ba zingazi na ba kwanga. Bato akuyembeza ba Willy Musheni ozomola vraiment que mesene moko vraiment que azali. Adolphe Muteba Chilamwe na ba faire. Adolphe Muteba Chilamwe voilà wana na yebi kayemba ifere mutayemba ye wana sava na bi na règle sur exception ezanga kate mais bato ya yemba kawana ba la yango irichaza na actualité actualité ayemba ka master oyo neve avec azana wele kuna oyo ritsaimbi abosani kombo naibi oui na gombe na gombe nani Masaro okay. Tala bato ya za koyemba bato masolo alors yozo kono yemba butu atekaka kwanga donc c'est différent donc bref héritier aza vraiment pole position na minute na génération na bango donc héritier ah oui pour comparer na faire etende ngozolo non na minute toloba héritier aza likolo soki ba musique ezalaki mbele pe ache libaya persi fabrication chewa. Non, Fabrica Sazali comme ta polémique. C'est tout. Il y a la musique, il y a la polémique. Il y a les autres qui ont marché. Ouais. Non, Fabrica Sazali, sauf que confinement, monte bombi bango. Pour la zone des milliers de femmes, ba chronifuati, oh, monsieur ba matape na mikili. Yo bi que sin Salvador le tolongola nezeme, bazeme. Wakaka na Kishasa awa. Une fona yé. Asala pepa na ngai, na site na ngai, tozala kiawa. Okay. La bima na ba chronifuati awa ebele. Vetang na ta 3. Non, soko tangi, soko yozo tanga na obiso oui. Karindo Simbate. Non, il y a botakate et puis soko bibi na ye aux malédiction. Ah d'accord. Yete, yaza na kiss. OK, mais tozo pe bon, na évité ebi page la maman non? Page amunene pe ça. Soki na lobby ke na yebi angote eza kinko. Oui. Donc toujours tozalaka na vita imana, tozalaka na maison mère na BCBG. Babi kotantima parce que comment osalele bazua. Na sepelaka na ngope. Mais sikoyo eloko ezali bato ba comprenaka te secrétaire.
abomaka directeur. Oyebi pona nini? Okay. Secrétaire balobi bureau fait bandaka na 8h. Soki kaka directeur akati secrétaire. Secrétaire abandako ya 10h 11h. Pani ayebi ke bor na biso. Alongwe muto musala. Nga na tourna ba film ebele awa ya ba théâtre tana za kosala bazombona poto mais c'est les gynécologues pasteur Azu Sida ainsi de suite nazaki koyawa na kati ba comédienne awa peka na ndako na kati ba komsuda kokata bango na batinelle na voiture et là tobi le ya répétition ezalani et le côté o kaka na ebiso kaka wana tamso ba bakoyeba te maki o melina eloko ya jaune Omeli kala biso zaki lotoko mais lelo ekoma agene omeli agene na primi sa moto c'est tout obeli ça va pamba na ba solution na mais kabiloko wana okosala au moins 30-45 minutes oza ko éjaculer te yeka mutabando gang son bana koyoka yango wana mais non ngana lobaka vérité non franchement en tout cas, franchement, on a ligne en franchise maintenant. Oui. Côté Tali à Bossolo et c'est ouais, photo. Dès que vous avez la galerie kaka, babi kaka naza photogénique, tout ça moi biloko. Na mystique a fourmi, ba ke kota na piscine na bango moko. Oh là. Oh balingi vraiment ba kota na piscine. Ce qui na ko kota ngabi. Il peut kota na piscine. Ngabi. Kaka ndenge na yebo ye. Oh, mengala na gondo te o ba lavela. Oh bateau ça va coûter à n'importe quel sous-vêtement mais ils ont nylon ou basokola gana ngala taki siko coton kolango oh là alors ce qu'on a vu on a kota bikota tout ça mais coton ils ont mabé parce que ils dessiné donc kasi yako nazo kende place wana surtout on a koti bango ba na kati na moni mabele na moni mipende na moni ba planning dessiné ngala moni ngape pla e moni et telemi sikoyo et comme ça là lokola cobra et là Moutou rouge. Ce que les famille na bango. Les famille na bango, moi na sala autrement ezate, tango kaka précieux yé na tindiki tia na mai. Ce que tozo kola na bango. Na tindiki ngo ponieta ba benga kango. Ah. Na beti kaka balle perdue, tikali na mai. Na bas voilà. Yo boni tala lokamba atanga. Tout au benga ngona lingala ponieta masturber yango wana penza. Na boaki na mai nzoka nde ba tetaro ba bimaki wana ba koti bango bazaki na ba période bazaki 5 mon dieu famille mobimba basutuka ba komi na bazene mon dieu basangani na mobali te bayebaki te uti wapi babokolaka bana bayebaka te nde to na conservaka place na ngai ya musala po lelo mpona ozala zoro mabiala mpona ozala zoro mabiala il faut n'aller na tilo collé il faut n'aller n'engue nazali pour n'aller que na tilo collé ok lequel va critère par exemple nga papi mboma leki nga kaka mwa muke na plan mingi te mais na gaz na leki ah bon na leki bato ebela nga pala sima nga na collègue na yo naza boss ya les news naza pe journaliste nayebi mais nabi papi mboma leki na leki papi mboma na bord na leki ye pe na gaz nga na yebana nga kaka ezo internet nga bombaka te yo po ozalaki na ex na ngai bokabwana ah grâce mbisto olobela ngo c'est mon ex na oyeba lelo vraiment na oui bokabwana na ye ok bato nyonso bazalaka mibale yangala kata oyo ya ekeko ya manike oyo azalaki epai ya Keni Piana ye pe babebana na Keni Piana on dirait basali kozonga na me c'est une femme non c'est une femme la draga ya boya donc yango na tshela ile baya donc yo ndo craquer no manike na o craquer mais tellement abudanga nzota manike c'est pe seconde na nini po yo ndo craquer manike bon mutamta na ba choix na ye ne balobaka l'amour a des raisons que la raison ignore alors manike et pas nanga eloko esepelisaka ngai elobeli na ye ndenge na ye et puis na taille na ye le lèvre te taille na ye pour na facilité ya komema ye lokola ndenge batiaka mwasi soki bazokanga ba photo ya mariage pourtant que kisi nzora na poids na ye wana ya lekinga na kilo ok pour ya le bazan na lèvre sensuelle na kasi peut-être non nga wana atiraka ngate pour ngata na kataka ba ujana na liaka mbanga te pour na yebi pa ya sokoyele munoko na yete tout et bon ujana tunde mutasola munoko te
te asokolaka monoko me ndenge asokoli nayebi te mais mère na palais nayebi batambo ni azwaka mpona abrosser siko mère a favorisé au place wana ozona ba ujana mère alobaka soko oke bon ujana entre nos ans à Kinshasa hein bon na ba maman te que non memelo ba plan et bon et ye moko tatilaki nga ba préservatif ah bon tango azokanga valise mais oyo eza écrante Afrika elengi mais c'est ndenge toza Afrika elengi non toza na Afrika elengi mais eza ba écran le 40 te opena l'écran eza sita munene sita gayar oui nazoloba na yo ke mère apreparaka valise azwi ba préservatif atie makambutu po ayebi soki nga te na kolinga bango bakolinga nga alors faut à prévoir ba matière quand même ba matière première donc il faut ezala botine ezali po naza kosalela eloko apema oyo bobengaka ballon eloko apema mais ezali omelanga plan soki nalati eloko apema na makasi nango wana abezo comme ça ye palataka eloko apema sikoyo yaya nazokonseye yo emelaka plan soki oza na ngondo sikoyo eloko apema eza sikoyo makasi ezovideo plan peti yako yo ya te toi na Kinshasa bon oyaka no pe Kinshasa mais namso okutani te des mères azotinda yo ba opeso ba plan boy mais ba petit mususu boy balinga te plan wana ekota na nzoto na bango ba quatre plan na sentiment au moins te kopesa maman malade non nga eza de sorte ba petite o kibiloko yo ana parcelle na zone ya golf kizola na kisenso ba déshabillé eza somme eza ya bon soki kulu nazo lukala ayebi koza na matière yo ningo lotaka biloko ya cher so abi que non balongoli yo chaînette si mutu anake kopela nga mpe so balokoli nga bilamba bangindi wana na okende kaka na ngibi na nga kaka soki na kozwa bora mpe na kozipa voilà. Oui, j'ai dit merci à vous tous pour disposer tant na bino, pour disposer qu'il faut mettre na bino pour na Rolanda nga maestro Erokano pour na Rolanda Congo sur télévision. Pour télé ba vidéo, na télé bino juste ba temps fort. Il y a par rapport et maloba ya Zoro Mabiala na chaîne ya ndeko na ngai Mike Lokamba garçon swag. Bolani ba vidéo ba temps fort nenga zo critiquer ba tout nenga zo ko insulter, je ne sais pas. Na âge naïf vraiment, est-ce que c'est normal un papa comme lui? Perso garçon de ben 63 ans. Yom ta 63 ans na makamboko bando ba TV yangwana. Bongo bana na yo moko éducation ni no pesa na bango. Ils ba aventure. Ils na ba aventure, ils makambo ya ko encourager te. Malgré bolo ba internet za église te mais ya ba bongo peta. On a beaucoup mo lekisa. Ozo finga batu na TV. J'ai dit merci à vous tous pour la maestro Erokano. J'ai dit merci à vous tous pour s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Congo sur télévision. Pour continuer toujours pour s'abonner, beaucoup ma belé. En plus, nana besoin de commenter on a bino na on a beau commenter, beau aimer et ça le rabiso très kitoko. Ou ils a comme ba remarque, ba reproche à propos un sujet ba parole on a tenir. Na on a beau commenter et ça l'a bien. Je vous dis tout le monde à la prochaine émission. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ a battu la main maestro Erokano ako bali susu na ko batela bino pour tout le monde na mbalasima merci bye.